Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali Oyo kokani na papa nanga ajalite namona te mena yoka te oyo kokani na papa nanga na yoka te ajalite ajalite oyo kokani na papa nanga ajalite namona te namona te. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soya koloba $20 ou 20 euros, ça dépend à pays ni au vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon
cuisine. Tous un problème ya maïté, tous un problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Au cause à la journée d'ici. Ndakuna biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou le bakanda ku ya $15. Zoya yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Bengangai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. Si vous avez besoin ya ko vérifier ndakuna yo avant benga Mama Bijou, avant ça au sala à compte na Mama Bijou, benganga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pour na osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pour na ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So quoi il va dans Bongolo? Bah. Malama au côté Otuni avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, et ça, na YouTube, et ça. Oh, à la gérante de Bisso, à la gérante de Bisso. Numéro de Bisso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro de téléphone est 10 243 84 23 81 486. Parce que vous êtes libre, na WhatsApp et vous êtes. Bandila Moulis. Ceux qui ont bengi Bisso au position na air parce que WhatsApp et tout ça. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele.
toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.